Voilà, babi Francis plus que Bolingo, babi équipe Francis plus que Bolingo, de ça nakasa parmi vraiment quoi, Ariège, babi na sima caméra ngia mamaka. Donc bako sentir que tout ça nakasa parmi awa pour na libala ya Pepe qui bala. Donc c'était Francis plus que Bolingo. Nini bakoki osongisa na moto abongisi vi na yo. Nini bakopesa na moto alongoli yo na mawe. Abombakanga na ekende neti eloko ya motu ya yango bakosala nyonso bazolo na ngai te. Alobi na koko ya kaka mpola kotika ngai ye. La Samsung fucking aye, aye yesuwe. Na tuni ninye koki okome la ngai, soki yeswa boy. Tout le monde balance, on y va. Allez. Plus que Bolingo, yo danser donc. Ngabutu naibi bisika to uti quoi donc. Si la mona ka Francis ko Bolingo, na kamera na ngai te bona ebi ke eza no ka étoile no fallait. Okoma ka bisiko komeli quoi. Donc yango wana. En tout cas, merci beaucoup Francis ko Bolingo. Bon, tous les nakei pilipili libende bandakanga na kokende. Ballon d'or, Yemol, Namoni lokola ndoto, maswana tikili bongo, natuni pena bande kobangai. To worship you, Lord. Oh. To worship you. Yeah. It's your blood that makes the difference in me. And made a way. And made a way to enter into your throne. I cannot come near your presence.
Bonsoir, bonjour pour ceux qui nous regardent le matin. Donc nous sommes en direct des images de Francisco Plisco Bolingo. Je répète, Francisco Plisco Bolingo. Sans lui, il n'y a pas d'image. Alors pour tous vos anniversaires, vos mariages, n'importe quel type de cérémonie, n'hésitez pas à contacter Francisco Plisco Bolingo. Il est là pour vous, vos images et tous vos anniversaires, vos cérémonies. Il est là pour vous. Appelez-le, meilleur caméraman du Congo. Merci. L'international Francisco Plisco Bolingo, #1 toujours. Si vous voulez de la qualité, vous voulez des bonnes photos, n'hésitez surtout pas pour vos publicités, vos interviews, vos fêtes. Contactez le #1 Francisco Plisco Bolingo international. Le plus regardé en France, en Europe et partout dans le monde. Francisco Plisco Bolingo toujours. Francisco Bolingo, site oyo donc eko kanga masolo puis ekangi de masolo takanga moko iko dana bimina site yango. Donc c'est que makambo ya kitoko. Bana kini bana poto bana Belgique bana Paris. Site ya moko Francisco Plisco Bolingo, Francisco Plisco Bolingo. Total ango. Roi David l'homme qui a tué Goliath, mais c'est tout pas bras. En tout cas, merci vraiment à Francisco Plisco Bolingo. Soki olingi ba image Francisco Bolingo, olingi omona ba image kitoko he Francisco Plisco Bolingo, otozwa etomona Francisco Plisco Bolingo.